distraction. Ya kanisa ke simbe simbite Karine simbite. Karine et simbite okosi. Soit disant Goma. Azar souci à Goma, pourquoi quelqu'un qu'on y a faire et baketi na descendre dans zone ça fait que tout la concert kalaté. Alors que ma Goma est ko inda. Au moins que moi montre batindi ya otinda. Ana mission ba ko distraction totale. Bizengi nyama live abazoza batatana yo nyama yo kanti biso za bizengi ye kam bizengi bakanga bino na mpungu bizengi bakanga bino mwa on ba komisa Karine marionnette mama atuona kutu bakanga bangote bangonde ba komisa Karine marionnette mona poto to sanuya ka trop na poto Karine akoma na bango bangonde ba komisa marionnette ba opese mongo po ya jouer théâtre. Au moins, le théâtre live, il y a beaucoup de gens qui ont c'est notre théâtre. Nous avons des marionnette au théâtre. Il y a critique à Rabatou. Maman ça bango bien des Karine dans sa kana bato ça bango bien mais jour bon bête à Karine des amis tout la bango tout la bango n'importe mité sous carabiso on va dire qu'on a quatre voitures on connaît qu'on frappe beaucoup la pi na moto na loba faut ka za côté na ngamoko il faut na benka Nathalie Ozawa pi na sport nde otika te mais so etanga mika ke moi azaki na sport te yango balingi na bango yo te okosi jalousie anini oana eloko te bato baza na eloko baleki yo balingi yo te yozoloba na bato baosalela zuwa nini biso totambola biso banakotakala toyebani très bien totikala koetufe baninga te na poto na biso kasi ye na keto te aye na keto yabe azoviva nango biso tozwa yango depuis 2011 epuis tozwa na ndaku mais totia baninga panzi likolo te epuis tozwaka tilo mutu moko oyebi te femme de ménage babengisa bato kombe basomba bandako kombe na parce bamoka baménage wana liaka mpo mama fashion aza femme de ménage ayeba yango te koko fashion aza pana yaza femme de ménage te Karine oyebi te kizengi adomina koko fashion yango adomina ye boko fashion yango koloba mutu agangelaka bango na balive omona te ndenge agangela bizengi na bango na balive mama eloko mo bakokola alobela bino abanda kolia mbongo ya femme de ménage mama fashion yango anda lia mbongo mama fashion wana aza kizengi bolanda bamama fashion yoka kutu kombo mama fashion ya solo te mpo mama fashion ya solo azalaka mama fashion femme fashion mère fashion ya solo azalaka wana mère fashion ya lokuta ya pirate alataka mpe ki fashion mposo oza kombo mpe folanda mama bazosuka elongi mère fashion na mama boki mama mutu bokolala te bosaba cauchemar mia o kasi ya nyokola bamama bongo aza mabe mwono anyokola bamama bela bozi kitoko neti yo boye bamama kitoko neti yo boye baoza pa Karine te nomona timba nanu boye nakeza mukala ngala kokeza mukala na ye ngai mwana poto boye nakeza mukala ya Karine ya mama biso bafungwama baza bamama moboye bayabana poto kozala mukala te bonakeza mukala bano ndeni bano ndeni nakezala mukala ya belle wana ngai ya bleda vraiment ta yo moko bana poto ozala mukala te okezala ya bleda bamama wana bazala pembeni yana bamama bazoba ya kizengi wana bamama wana nde bakosaka ete bango bakomisa ye marionnette
Karine ba maman na bazwa ko marionnette balingi yo te po noza muto ko s'intégrer banda kala ou même na poto qui était à 5 ans comment aussi kana bango Yves Alexis 5 ans Alexis 5 de 5 ans poto Alexis 5 ans 6 ans on vit on va revenir à battre ça normal Bon ata bafuti bango Yves ata bafuti bango mbongo ba distraire biso simba te tozotia bango nde na baverité ezosimba te ozokomprendre te marche eza kaka tolobela bango ekosimba te eloko te mboka ezokende toza bazoba te tozotala ye na misu tozotala mboka ezokebi tozolanda mboka ekosimba te wa badistraction de bale wana ekosimba te wana makambo akala wana toyaki miso ekangama na ntango oyo badistraction ya banga esimba lisusu te ekosimba te esimba te lelo wana esimba te Yves ekosimba te omoni tozokima mbangu so olebe mama gome ekei olongoli mwa motema oke kotala koto koswana eza mwa motema ekiti mwa ndambo ekitisa biso motema okimi na kota guerre me toza lelo bato bazotambola distraction pamba maloba babiloko na banga pamba wana badebali wana bango bakodisteba distraction ya mibali ebele bazokolalalaka ye wana distraction Nacheka photo ya Era parce que j'aime beaucoup Era. Era, je t'aime, j'adore. Nga lingi Era, nga la linga Era. Femme forte. Mubali. Merci Milolo, merci. Era za mwana mukie. Era za mwana mukie. Karina amukola Era. Karina. Ouais, na musika. Era lobby Era lobby tango yazana la samba bango ba okay class. Balaki bana mike. Azotanga ba titi na. Azotanga Karine biso ba aujourd'hui aza grande sœur na bino Karine. Nana Era to bala. Kasi kututé Karine aza maman leki na biso. On attend Karine. Wa merci. Ya solo male Karine ya solo. Mama leki na bino. Milolo yoka femme forte. Ye tanga azobeta lisolo zela nazongisa bino nga naza mudansa boyebi ti Milolo oyebi te zela nayebisa bino oyebi seri azoloba ya ba seri azoloba la samba zela nazongisa bino morale mpo bocomprendre ngana mukolo deja nazokenda ba 50 deja ezokanga awa yokanga mais seri wana nga nazalaki mwana yokanga te bebe yokanga seri wana nana mwana te seri wana nazala mwana nanga mwana nga ya mwasi moko ya muke bebe azaki muke ezaki soki na masolo ye azobeta ya bala samba wana deja nga mama 50 ans nazalaki muke ozolandanga nazalaki nanu jeune fille sikoyo ye abima la samba ngo na 11 ans na 11 ans mwana bato andaku na bapapa banani bamisicien wana ndeti banani oyo nani oyo ba JDT déjà bazame mikolo na biso JDT faut kangina kangisa bango baba criminel. C'est pas normal. Voilà. Au moni kaza mukolo, soko tali ba seri wana ba âge na bino bolaki bana mikie. Voilà. Ye Karine aza mama leki na bino. Aza leki ya ba mama, aza ndeti ba leki na biso. Voilà. Et puis voilà. Karine azali aka pembeni na yo aka pembeni na musika mingi na yo te po posa ki jeune à l'époque. Oui, tozalaki jeune. Po seri wana yazoloba nga nazobina. Ba seri azobeta lisolo nga nazobina. Ah bon, moni okangi lo. Oui.
omoni série Karine azo loba kazangi na balasamba ba série ya ba JDT ba série balasamba wana ngana zo bina siko boye bisanga ngana zo bina ça veut dire na bina na za ko côté na la jeune fille mais voilà aza mukolo pona baba miziki wana bana mikepe bande kokota ka bongo. Bonsoir. Ah, c'est ça. Parole, oui, allô? Oui, allô? Ouais. Non, ben, naolanda makambo ya mama nanga alobi wana. Moi, j'ai 52 ans. Oui. Ma série à la samba wana. On était jeunes. Maintenant, j'ai 52 ans. On était des jeunes. Parce que aux États-Unis, JDT wana. Sikoyo ngapi place wana elekela ngai akibwala azalaka bébé ya 8 mois akoti la samba place wana neskoyo elekela ngai la samba yoka mama loba zela bozela mama loba bozela loba elekela ngai parce que ba série wana la samba ezo rené biso bana kasavu ne yala. On était des jeunes. Nazaka filmeur. Nazaka filmeur, mais j'étais jeune parce que moi, j'ai 19 ans. Tant la salle de réunion, ma chérie. Voilà. La salle de réunion, tu as 25 ans, 27 ans, 28 ans comme ça. Moins de 30 ans. Voilà. Tu as moins de 30 ans. Tu connais le place que la ngai na point d'interrogation moi oyo azalaka moi na 80 moi na 86 ne bon c'est pas comme ka ba 31 ba 32 voilà kosi place na biso donc et pas la biso azala ko la leki donc les seuls la vérité âge na réseaux sociaux za mama Congo. Les autres, place où on a un point d'interrogation et tu as un mot basili na mutu. Voilà. Donc ngande munami kosaka ou bien yende mutakosaka biso. Et tu as un cas boulou yeki. Parce que là où elle a moi j'avais moins de 30 ans. J'avais moins de 30 ans. Si vous Karine a 2 ans. Voilà. Si vous avez maman mobimba okosi Karine okosi. Non, Karine Karine koza mukolo. Koza mukolo Karine. Ne place ta moi ça au moins neti moi no mutu andima age na ye. Au moins moi no Glody ya suka. Moi c'est Précis Mbelenga. Asa ekoko tingi. Te, Glody wana. Azamona ya 80, azamona 91, entre 91 et 90 dépend maman na yaza ya ipananga. Maman ya Glody. OK. Oui. Donc Glody obengo maman leki. Voilà. Maman na yaza quoi ya ipananga yanto. Donc ba Glody wana bazobotama na ba 91 donc Glody na mwana nga liboso baza baninga. Sikoyo et babolo ya mboli na nde place elekela ngai ayam la samba na agini yaza mukolo pardon azamukolo azamukolo ya bano babimi oyo azamukolo ya Glody azamukolo ya Grâce Temo parce que Grâce Temo na ba Glody ba baninga Grâce Temo akoza mona ba 90 oui 93 Grâce Temo akoza mona ba 93 pour Grâce Temo aza mwana mukia na bango nyonso eza mwana oyo l'hippopotame oyo akenda libala na Orléans kombo de nani Afilora mona naka Afilora kosala mwana mukia na bango nyonso nani ezaka yete ezaka oyo Grâce Temo te wana mususu wana Sicha Wadol Afilora ba Grâce Temo ba baninga mais entre Grâce Temo na Afilora Afilora ta leki na bango aleki na bango
Sitia Wadol azamuke. Et là Sitia Wadol mutazamuke na bango nyonso to c'est Sitia Wadol. Et Sitia Wadol na Afilora. Ba koza na ba différence ba ena ma Sitia Wadol a koza mkolo ya Afilora ya ena Afilora ngubo na bona pamba te. Azale mona mke. Maman ngapela dans le même problème. Moi mto to kola na banzoto o to memangambo. Afilora mona ba 95 94 95 no mona kayo wana. Bato banzoto o to saka mbala mike o mona bazela to nuna te. Tikoyo e koko tindi ya mboli na nde place wana ne etanga basili na mutu mwana na ayaka na biberon na yena la samba mama na ye bakate so ayaka na biberon na ye même temps ba leka e pa la samba mobimba siko to expliquer on ndenge ni na age wana o mais ça rappelle quand no boye bien ngote boyoka pa e pa nani te e pa ya Yvette Kalombo te nga bamba wera mulangi na kata boîte bima bango soto ensemble kuna wenge maison mère mobimbela la maison mobali na ye na kata maison mère mobali na ye penza ezalaka nani JDT tanga longo na JDT aye koma na big cliton ba welaka bango na ba welaka bango na Fivette Mayamba parce que Fivette Mayamba dalaka likango balobaka ke Karina zoya bila kitisi Karina Fivette amati na liboso parce que Fivette à l'époque elle a vrai chéri malgré produit et nouni ça y est ouais elle a vrai chéri malgré comme il y a babara qui cause banda ko dobe toi yazaki cadeau na bango ya la zamba cadeau azali bilanga la bango ba balanda makamna ete katula soif elo to retenir na vie à moi na azana art de parler soka azoloba ba mbula na ende ba dibaraye ma ala lo kuta moko donc il m'a comme elle respire lokutane komo bima lokutane komo bima bakaka dingwa kufi lokutane bakaba yango aloba makam na ye abeta vie privée na ye netika vite fait on lokola ba black maso aloba ba na mona lokutane so to na kati ya baninga za normal yo ta sikoyo tango azo take enani azo take era alobi ke soki ya finga kofi pona bolingo na bango siko ba chino na ye ba lection vite fait tala degré aloba makamba fina abetra ba réalité à vie na ye abaksi na pipi na munga lection lokola blague le bachina ben azolo ba makamba solo zoba mama vraiment na ebisibino moi c'est pardon oyo ka azi mukumba nyonso bandumba Kongo ye mtamema asuki asalaka na ye bablage masuki tokotala Karine toana ozie na zie Karine okotika kokosa na poto okotimbela kokosaka bato lisu te tokotelemela yo kotika lokuta mama na ye akomi bafingi mama na yo fingi mama bato bafinga mpe ya yo bafinga ya yo te mpo na nini bafinga ya yo te pourquoi bamama bato ye bafinga ya ye taza ndokifi oyo voilà nalobi moi ce temps il y a zaki en Afrique est-ce que bat bayebaka maman wana bayebaka Karina na maman na poto mais bayebaka maman na te maman na so comment finga mapo ye mutalinga ba finga ye na ebite na maman open ye comment cop na bango et comme cop na bango famille mama wana suka na mondio mama wana téléphone la vie tout de suite franchement suka na mondio liboso za osana na mawa so ba finga mama ne osana mama mais na comment mona na mama ba comment mona normal to comment quoi ya cop na bango eza cop abanga mwana makasi tellement sala eloko te mama tellement sala eloko te na via mwana na ye mama ayekokuta mama lisusu mama vandaka na batodia foyer mama vie eza bien te siko mama ngo mutu ayekotelemisa mwa moke eza Karine botala mama ngo liboso na sikoyo mama ngo mpe achange mama wana kala azalaki lokwa tele mulai tele voix tele mbanga lokola nga kaka mama kima si femme si balanda nzoka mbangu kuna bata komba mesiliki bata komba boyoki te
nalaki na live moko lopanga bangala kuna batakomba basiliki balobi azolakisa exemple ya malamu te komba na bango ezalaka bongo te mama na bango ndenge nini Karine atika kotanga komba CFMC bata CFMC bafruit na bango ezalaka bongo te Maman, alors bakaza JCC, na kata combat spirituel, JCC à 40 ans à la raté, bah JCC baza de 12 à 18 ans. La kasi lokuta, au moins lokuta. Ah oui, au moins ça nenga finga mama Sylvie ba pata, a finga lia, a finga baba sinya surtout oh ya ezala ba to nyon surtout a finga na komi tinda. Ouais, du temps azo finga Kofi. On que Kofi bazaki na ona lia, ba na matata na ba on bazaki na ndak moko. Voilà. Voilà. Non. La pauvre sota lobelete ndan ngulu mama wana moyibi na mwana na ye moyibi mama Charlotte wana. Mama wana azaki na ba faux boule kanisa ka ofungula église. Ayaki ya kanisa ka kozoba fille nyonso na ba garçon nyonso ya réseaux sociaux bakoma kosambela epa na ye. Voilà. Échoué. Mwana azochina koto mama pa azochina koto miyi. Mama pa azochina koto yo. Bosa mabe bino bato vraiment ba la Chine oh bosa mabe makazi. Bosa mabe. La fille nous. La Chine bokwei. Bokomi ba kabaseli. Bino bokomi ba kabaseli. Au moins la voix de Nathalie, la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Au moins ba telemeli Karine c'est la voix du peuple. Yazo kataro jalousie. Oyebi bonda soke combien lengi. Yazo mona ngolo kwa succès. Nzoka soye bateke mbonde combien lengi et combien pena ko pasuka. Mais c'est ça. Obodi mbonda sezo soba mutabeta mbonda o babeta mbonda ba oyeba makambo na oloba. Nga izanga za musicien na yebi omoni so mbonde komi kitoko komi ko sonner bien zo bini sabatu kitoko ko yoka rat mukolo ba ko beta kaka bo proa e panzani. Yazo yeba teke asa kwei déjà. Azo yeba te Karine. Tu es tombé. Moi, je suis la servante de Dieu. Je te le dis, tu es tombé. Soko tu es tombé. Okomona ngona peso krati fin décembre 2025. Okomona okodinda parce que moi je vois et je sens. Je sens que Karine voilà et là au cas il y a mendiancité au sali et puis aux impoli au monde mikolo comme respect na ba chinois na monde comme respect na ba chinois le voit to fongoli ba chinois misu ba chinois mususu bazaya ko fongwa ma misu ba chinois mususu ba fongwa mi misu ba chinois mususu ba bandi ba bendani ba lobi ya solo totali si bango. Liboso mutabandeko ya koloba zate Karine remarqué mutu nyonso telemi téléphone e babiso to loba te to raki na base to tolemi poto loba na yo okwei soko bongisa comportement na yo bongisa comportement na yo, tu touches là où tu peux pas toucher, tu touches et loko kwa isi yo yango wana to tikeli yo ti 2025 comme 2025 jusqu'à décembre toi Karine soko bongisi comportement te oko kita par terre kombo na yeko yoka manisute soko tie tembe umwe ke ko sambela o sambelaka ozo sambela ozo mekaka nzambe nzambe ba mekakete oyebi libonde ya musumuki epesaka nzambe kanda oyebi yango entre temps tu ozo loba likamba nzambe entre temps tu fais des bêtises en live devant 4000 personnes, devant 5000 personnes. Là, tu rigoles. Yozo sakana na nzambo ya biso. Soki vraiment sambela ka nzambe. Oya za vraiment nzambo ya kela likolo na se. Arrête de jouer avec notre Dieu. Arrête. Parce que ozo loba na ngala kanga ka langage no tango loba ki ke na yoki na tiki na lingi lisu to ko simbi Bible. Nabi bon kombo nzambe foto to sango to yoka ki yo to fandi batu musuba lobaki okimi rando
ezali la musu ba châtiment ya nini ya nzambe ka ndenge ezalaka mais yo préféré olanda bato balobi ke okimi rando ozongi olakisi nzambe ke nzambe aza na ye loko te na bandela na rando na ngai mais okokwe ya Karine continue tu vas tomber soko zaka kotanga koma nzambe te tango ozosala ba bêtise na yo ba makambo na yo kili kotanga koma nzambe te tanga koma nzambe soko continue kati ya chambre na yo osengi bolimbisi comme il est miséricordieux il peut te pardonner parce qu'il est Dieu il est le Père de miséricordieux mais devant Dieu devant le peuple ko bendaka peuple de Dieu te na ba manipulation na yo na ba comportement na yo ya mabe tozo tirer peuple de Dieu pour peuple de Dieu batala buzoba na yo en tout cas Karine kanga komba kata komba nzambe on est tozo peso ba mise en garde parce que yebi bato pe bazoloba na ote tozo peso mise en garde sokozo sala makambo na yo tika komba kokosa komba nzambe réseaux sociaux yo yebite que tango yo moko bimi na lieu oyo oyebite que il y a le bien et le mal toi tu sais pas yo quand tu kima le mal non dans ton comportement comme ça que tu ozo kima mal bakima ngo bombote salaka ba propos na yo ezake ezo édifier bana nzambe ko salaka ba propos to ko sala biso na bandi ko sama nzambe en plein live Seigneur obimisi Bible et toi tu crois quoi toi tu crois que diable aza akima kaka ndenge wana salaki que tu crois comme ça yo barate que nzambe tia biso pe na ba une fête accomplie tu sais pas que notre Dieu a tia biso pe na ba une fête accomplie. Arrête de nous mentir là. Batbazo sambela, batba sambela. Quand tu es en live, wana batba sambela te baza. Batba sambela kabaza. La saba fouya malam o nzamba o sepela na yo. Dieu peut te donner le dos. Qu'est-ce que tu crois? Yo moni nzamba la fonction individuelle. Balobi pe le sali est individuel. Quand tu es maman abina sambela kabongo yozo sala mabe ozo bata na sima maman na bino là tu mens. Tu mens. C'est que je dis à mes enfants. Le salut est individuel. C'est que je dis à mes enfants. Quand vous me voyez que tout le temps je pars à l'église, oui, je protège mes enfants. Mais au recoute à l'ikamoumoro nzamba à tikio parce que vous lingo obéir yete. Nga zo samba lelo so na kei na kufi nazo bongisa nzela na nga nazo bongisa nzela na bino te chacun ya ko bongisa nzela na ye yoka soki mama na biso mama bino mutaro bomba yo qu'est-ce que tu crois comme ça oh, Dieu mutar bomba rabat là tu te trompes quand tu parles comme ça moi je rigole na sekakayo yango mwana nango patanga na privé ya solo atanga na privé mama atanga na privé te liwe ponaka bato batanga na privé te liwe ponaka bato batanga na nini oyo te na oyo babengaka nini privé na l'état mama atanga na privé atanga na nini privé wana batu wana bazo foot se privé bana ba batanga na ba privé te na tout na privé te maman boniko ba bano tang c'est moi na tia comme à l'université ko tanga na privé toi tu crois juste à l'université privé tu sais que ça coûte hein qu'est-ce que tu crois alors manipuler ba nani ba vana poto ba so ba mbule belé bana ba zubi so ba baga na ba poto qu'est-ce qu'il croit? A manipuler banane. Ata tangi na privé, ça va faire quoi? Privé, bah, kana otika banate. Ya kanti ya kam dana moi na privé kuna. Ba zairo baza la bana privé te kuna. Qu'est-ce qu'il croit? Que privé ngo mindele ga baza kuna. Ozo rigoler yo. Yo kanti na privé batu ba noir ba tchaka bana ba ona ba privé te, c'est que tu crois? Ba zui moi na non ndengeni. Oh. Moi so pardon. Privé, dans maternelle privé, n'importe quoi. Ok. Qui misu makasi ya baswahili. Yabandoki. Along bakuna yabandoki.
tika kosakana komba nzambe